Bonjour, bonsoir à tous nos fidèles abonnés de notre chaîne Canal Congo TV. Bonjour, bonsoir, na internet nyonso partout dans le monde. Ici quand c'est occasion ya kolanda bisoka ande na lobaka et vous s'abonner massivement pour être toujours dans l'actualité en temps réel. L'information c'est notre devoir de chaque jour. De là là on a pour juste pour nous passer nos informations. Je dis toujours que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est la voix qui vous parle. C'est la voix de votre servante Nicole Bokan, autrement dit NB, la Superwoman Black. Quand on est au bar en émission, on a vu pièce contre pièce, l'autre y a un but moko ya bana mboka, ou azali ana moko ya bakambi ya jeunesse ya parti kuna. Moi na mboka parti malanga na ende to robeta masolo ya président descente à président lobby na est to robeta ne masolo politique na biso ndezo tambola to robeta ne masolo minembwe ye moko se présenter na kati ya micro na biso ya Canal Congo TV. Bonjour mon mboka. Bonjour maman Rachel. Mon mboka ba congolais d'ici et de partout dans le monde du Orlando que c'est présenté. Oui, merci beaucoup. Na biangami na kombo ya Pati Malanga, somi ya ba congolais nyoso tout. Nazali moko ya ba communicateur ya parti politique ba bengi puna o ezali allié fidèle naturel ya UDPS pe nazali coordonnateur ba communicateur volontaire fatiste oyo tozali ko défendre rien qui vision pe programme ya tata mokonzi ekolo durant mandat na ye ya 5 ans. Moi mboka boni parti bozana bango pe allié ou benga bino allié éternel na UDPS boni makamio so. Oui, parti wangai puna elongo na mwana mboka honorable Élysée beaucoup mwana maposo toza ko se porter à merveille yemoko pe azali kimia sauf que bientôt là za ko se préparer ba activité na ba action ya grande envergure par rapport ya koiba déjà ndenge nini ya ko redynamiser na ko structurer les sous parti pour nous préparer banche qui se pointe dans l'horizon d'ici 2023 pe IDPS ezali allié fidèle wabiso ezali kimia elongona mwana mboka Jean-Marc Kabund na Augustin Kabuya bangonyo soto ba ko ingila na ndenge elongo bani pe baza ko bunda toujours pour na koyeba na ko structurer lisusu pe ko fandisa maye etambusaka IDPS na ndenge elongo bani toujours pour na koyeba na ko ba disposition ya malamu ko permettre que tango banche d'ici 2023, tous à la table, la difficulté mon côté cette fois-ci, il faut na renflouer le siège na tout étendu. Il y a différentes provinces RDC, particulièrement dans le territoire Nyoso, pour que cette fois-ci majoritairement à niveau il y a parlement puis dans l'institution Nyoso Mboka pour et ça biso accès il y a kosala il y a malamu jusqu'au les caselo promesse autant mokonzi ekolo a prometaka ba Congomani pendant campagne naie na 2018. Merci mon mboka kolando malamu na kolanda pe bakambi mususu ya ba IDPS soki ya parti ya mopandi bino kuna ya cash to mona bozo se préparer plus pour la élection pour na maponami ya 2023 alors que mandé zalina nous ça les zalina mais beaucoup mi ko pencher trop que bon se préparer pour la 2023 alors que beaucoup mi ko abandonner soit préparation na bino vision na bino zaka pour na maponami. Non, mandat zalina nous belé kaka ndengo lobi wala mais nous sommes certains qu'il y aura toujours les élections parce que nous sommes maintenant dans un pays démocratique que nous devons respecter rien que la constitution de notre cher beau pays, la RDC. Ce n'est pas pour rien que Tolobi que tous censé à cause de la déjà mise en organisation et à préparation pour les enjeux. Mais ce qui est important, programme yata mon compte école pour na koyeba na ko mettre en application et le gouvernement waye biso ba oto eko ingela okati ya lingomba politique waye nde to ko soutenir yango to ko appuyer yango elongo na banani elongo na bao baza na kati ya institution wana entre autres ba ministre wa biso elongo na ba mandataire wa biso nde to d'accord na bino comment bino bo que c'est préparé pour na 2023. Nani azala d'accord te population non d'accord te vie ezotambola malamu te social population de la raming social non wana yo mutolobi mama na ngai na koyebisa mwana mboka ba Congo man nyonso na minute yo quel que soit mwana likambo etali vie alimentaire na bango ezama mukeiki mais une grande partie ya etali social ya ba Congo man déjà ezali quand même na ndenge elongo bani entre autres likambo etali
gratuité ya enseignement oyo esali ki biso ba pati malanga ba papa ya bana 8 tozaki kotangisa bana na ba délestage année oyo manda ba kotanga année okuna misusu ba pemi année okuna misusu ba tangi mpe misusu ba pemi mais lelo mamba délestage esili to komi kotindika bana nyonso na nzela à l'école déjà pour na ngai na komi kosala économie quand même na minute oyo économie zwinga ma place na minute naza sûr et certain que na koyeba mwana ko économiser makoki yanga po esunga pe na yeba na kolatisa bana wangai esunga pe na sa pe makama mususu grâce ya gratuité au enseignement eza eloko ya kosakana yango te c'est déjà un acquis pona biso eza déjà social peut-être tant mokonzi ekolo akangi maboko te aza kobunda na makambo ebele na minute na koyebisa oke ba investisseurs ici baye ba allemand na ba ris baye ko investir na ba domaine ebele na kati ya mboka biso oyo batie makoki ya bango une affaire il y a 50 milliards d'euros ce n'est pas facile bako investir na domaine ya électricité bako investir na domaine ya chemin de fer oyo bako pesa ba Congomani plus de 1 million d'emplois pe bako tongela biso ba usine awa ya ba montage ba locomotive pe bako yeba na ko s'orienter na ba disposition na ba secteur ebele oyo ko canaliser toujours kaka ba recette pour na ko yeba na ko pesa ba Congomani accès ya ko vivre na ndenge longobani et donc c'est là qui prouve suffisamment que notre temps konze kolo azako bunda so yeba to akanisi ki temps konze kolo fandinya pour la kotalisa que non et loko moko ta ko sala matin c'est faux archifaux lelo oyo apesi biso accès na makambo belo to ndimaka te liberté d'expression lelo est commis vraiment palpable et ça le slogan ezalaki yango avec beaucoup de difficultés toko commencer ba monter biso ba parti ba lanto bani ko ba lelo te maintenant biso ki ko sali déclaration boy c'est ka touché bandeko wana o balaka la pouvoir à l'époque mais je vous dis avec toute une assurance qui ba ki ba koluka yo tu es en pleine émission, émission ici, mission sur, regarde, baso c'est la ville libanda wana, et que bon surtout ami dans ma voisin, pas pour le comment yako kima, mais les lots au lobby n'importe quoi, au lobby nyo so yumte wana se pelo au loba, mutu akosimba yo azate. Les lots FCC, les asso ba lobby, bino kuna lobby na ngo marché. Et l'autre côté, to marché kana ba disposition eux ali valable, cohérent, na respect à constitution. To marché kabi marché marchate. Na eloko eza na molongo to marché pour ani. Bo mona ebiso to marché ki na malonda, mutu robo ya ndenge ni. Bino mo mona yiki non, les procédures n'étaient pas respectées. Jusqu'à là dans méténité pour ba Congo man stobo ya ki yango, peut-être mo konje ko la prena ki acte. Raison pour laquelle la sengi na ba ba la ko revoir eloko wana. Mais ceux qui ba parlementaire ba ko s'entêter, ya ko loba ke non, biso kakande ndeko wana malonda. Ah là c'est la fin qui justifie toutes les choses. Bah comment on a oya bango comme la bango pour na hotel ça que non, le pouvoir c'est au peuple, pour le peuple et par le peuple. Ndenge baza ko siéger wana niveau parlement. Il faut ba que non, toutes les institutions sont l'émanation du peuple. Ba loi nyonso o ba voter wana et rapport d'intérêt peuple. Ba voter ba loi na te pour na bango côté. Tant au peuple aza ko boya eloko wana. Bino bolinga bo santé mais to hotel c'est bien que biso peuple ne ba to tinda bino bozala wana. Ceux qui bango ba ya wana na makasi na volonté na bango moko sans pourtant tenir compte de la population ba ka vers bango pour voter bango et ko yeba les jours J ceux qui ba ko luka ba santé ba ko mona yango ke non peuple congolais aza kolomboka aza na responsabilité ya ko contrôler mboka na liboso na ba décision surtout ya mabe oyo ko yeba na ko marque oyo ko yeba na ko mema mabe e ngelo ka mboka biso Congo. Moi mboka c'est comme si moi mokonzi mboka président de la République ou azali Félix Tshisekedi Tshilombo o ba benga Fachi baza sous d'accord na été na est mpanza est wana yone mutolobi mais yo ko ba bloka modèle wana te mama. Mais comme on a ba image, c'est comme si Mpandiana bazali sous d'accord na été descente il y a président lobby après descente il y a président lobby na goma lobby ba massacre ça ba crime salemi na pokwa na ngo to moni ba des autres babi mokonza mboka ko kita na goma te sans zokar. Oh maman yozali une grande journaliste et mboka biso oyo penga ina encourager ka pe na félicitaka. Vous êtes un journaliste d'investigation, oyebi mo makambo ebele. Il faut que le barali kambo za source kuluka ko ramasaka ba information na bango ya balabala te. Na koyebisa yo boye. Moi na mboka tamu konse kolo azali le citoyen numéro 1 mboka au Congo et ce pays lui appartient tant que vrai nationaliste, vrai patriote, vrai congomani ya solo. Mboka oyo ezali dirigé na mutu mususu te, bazami balemisa to te kai moko na mboka Félix Antoine Tshisekedi. Moi na mboka ndeko Vital Kamerhe ceux qui batuna ba koluka ko semer désordre ko semer terreur
population non population na biso baza juste loyal na ndenge longo bani bao baza ko luka moya ko telemaka ko luka ka moya ko maka biloko mike wana et ça va militant na bango ça c'est le militantisme qui ne comprennent pas. Moi na mboka Vital Kamerhe tata mo konje ko mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi azana rapport mo na Vital Kamerhe te na makambo itali arrestation na tata mo konje ko mutakangi Kamerhe te ezali nde justice congolais mutakangi Kamerhe en conformité ya nini ya yenge bele na mbeba to na mabe o mwana mboka Kamerhe asalaki ole asalaki na nzela ya nini ya l'état congolais. Donc Vital Kamerhe a un problème na l'état congolais. Likambo Vital Kamerhe a problème moko purement politique, c'est juridique. Bolongola kotia ta mokonzi ko na kati ya makambo wana bolongola ye musika na makambo wana soki tokela modèle wana ndebo koluka moyebo pesa action na justice ya musana yango te mwana mboka Vital Kamerhe da congolais soki asali mbeba oya ye tika ete justice saisir ko na epona kolandela mabe oya commettre afin que ba na ko juger yango oliki bato ba memango de gauche à droite tata mokonzi ko akiti na Goma volcan motona tembe Félix Antoine Tshisekedi les Rangers, les raïs de la République démocratique du Congo. Félix. Yewana les raïs de la République démocratique du Congo. Rangers. Volcan. Volcan. Motona Tembe. Elombe. Balobaki lobaki baganga ki miso balobaki que Félix Anyati ma koyina Goma bakata bango maboko nazo c'est la bango. Nazo c'est la bango. Mais bakata bango maboko bato balobaki Félix Anyati ma koyina Goma. Obiso so Félix Anyati ma koyina Goma ba ko kata biso maboko na lobi nazo c'est la bino na média boya to kata bino maboko. Bino bolingi bozwa Congo en otage. Comme c'est un bien privé, tout personnel, aussi longtemps que Congo est mabélé na biso ya bakoko na biso, ça nous appartient. Tous ça censé ya ko jour na mboka na biso. Tamo konje ko l'état qui numéro 1 mboka oyo, il est libre ya ko circuler na toute étendue à RDC pour na ko contrôler ko tala maïma ko tamba malamu na ko maïma ko tamba malamu te. Bilo bobo ya akita na Goma. Mais comment fait-il que ceux qui bilo bobo ya akita, ceux qui boza complices na ba massacre, na ba désordre, na ba tuerie. Oh, c'est ma boutique comme on a Goma. Des gens qui étaient puis sa solution était toujours kaka tuerie ezali na est du pays. Donc président c'est comme si azo donc solution exacte. Aletoye ki kuna miné wa commission sous commune. Ah to déclarer na régime passé to déclarer mwana mboka pati malanga to zaki ko déclarer ba Rwandais ba que deuxième côté to za ba Rwandais le long sous pe sous ba Rwandais place. Mwana mboka na koyebisa yo za na kimia tata mokonje kolo anyati makolo aye na ngumba ya Goma particulièrement la ville wana a lobby yango clair ayebisi ba notable nyonso ami ba chef coutumier ami ba notable nyonso ngumba nord Kivu Sud Kivu a sololi na bango pe atalisi ba réalité nyonso to makambo eko ingiro kati ya est biso bitumbezo kusila kate butulo kola moy ba o bazali ba terna yango na ba complice zaka ba bana mboka ya solo wana ba originaire ya nord Kivu na Sud Kivu oyo bango baza ko ya kolela ba poste ya responsabilité awa na ba institution na biso mboka e bango ni bato baza ba terre bango bato bakenda ko zwa na ba butu na ba moto ko kenda ko memaka ba arme na ba munitions ba tuana na bango ba moto ko sa ba na kata nord Kivu na Sud Kivu na nga bungi yango to yebisaki bango makambo ya est ba ko sa yote mama na ngai eza makambo oyo ba ebatami na sima wa Congo man omoni ndoki ndoki soki aye ko sala opération na famille wayo na ndako wayo soki ndoki wana azana relation na membre moko ya famille na yote je vous dis avec sincérité que Ndokiwana a koyeba na coopérer à tel côté. Mais quand un sorcier vient chez vous pour opérer et azana lien na relation avec la membre de la famille, yeba ki akosa la opération normalement sans problème, sans difficulté. Mais tant que bino oza komona ke non Ndoki akoti a sa l'opération na ye, pe bolobi ke non Ndokiwana azana lien na famille na biso c'est faux et archi faux. Ba oni so se met trouble na est kuna quelque soit ba étranger, ba multinationaux a complicité na ba mboka. Yango na ko biso na minute déjà maman na ngai mona mboka et si tu identifies bango yango tata mokonzi ekola lobi na ye pona ko arroser pe e bala ko ingela au kati ya ngumba ya est précisément nord Kivu Sud Kivu pe la sima ya ko arroser kimia a lobi il y aura plus non plus le sang de nos compatriotes, de nos confrères de l'Est, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et ben le sous va couler, n'engue au na okilo tangoulay. C'est que cette fois-ci, tu dois commettre fin à biloko. La chef de l'État, c'est le bida qui finit la récréation. Fini la récréation, c'est le biango. Pena koye bisoli sous chef de l'État le dans 2 semaines awa. Dans 2 à 4 semaines, il y aura une forte munition au bakoye ba ko doter l'armée congolaise en collaboration avec l'armée Yanini, il y a États-Unis d'Amérique. Et je vous dis, na minitio bidongolo miso.
mitema likundu oyo surtout bazali ba prophète de malheur ba oyo surtout bazako luka mabengila et continuer ko yilo kati ya Congo. C'est le moment yango banda ko kanga bisaka na bango, c'est le moment yango yo banda ko bonga ma déjà ndenge nini ya ko yeba ko tika buzo bandi ko banda ko sala wana po so ika bazako continuer na buzo ba wana déjà le ko na biso que dans 4 semaines déjà ba munitions makaso bazako doter armée congolaise ceux qui va continuer na ko yebisa yo mama na ngai ba ko suka lokola tire bouchon na nganda lotoko. Pe ceux qui va continuer lisusu ba ko sila lokola mabumu ceux qui est sur glace. Et puis mabumu ceux qui est sur glace ndenge ni le komaka. Ha mais ara somo na ebisio. Yango na ebisio déjà que non. Bientôt là awa dans 6 mois. Dans 6 mois ma camion c'est ça nini et ça ko mettre fin. Parce que déjà si tu identifies bango. Peut-être banda otanga ba kombo na bango na émission prochaine na kotangelo ba kombo na bango moko. Ya ba notable ya Grand Kivu. Ya Grand Kivu mobimba Nord Kivu Sud Kivu o bazali ya complicité na massacre o za ko salema butu lokola moi na kati ya ngumba ya Est kuna. Bako sarabiso ba étranger ba na toyebi banguti. Basa ba na mboka ba étranger te a complicité ya ko boma ba congolais. Ils veulent seulement s'enrichir sur le sang des Congolais. Mais moi, je sais qu'elle va identifier. On m'a pas c'est ça que oh bazo kufa kazara bato bazara ba cause il y a des autres en plus c'est la population de Mutekendaka ba batika kuna ba Ophéline kuna misusu ba la violer ba la misusu bazo kufa na famille mobimba ceux qui vont identifier bango réellement faut ba même on a plusieurs ba la population que on dem baza ba structure olobi a que États-Unis ont noté biso kala minité ba biloko pona guerre munitions makasi et pourtant que communauté internationale jusqu'à présent on va ndaka kima to constater kima na bango alors que les Nations Unies ezakuna MONUSCO ezana goma kuna mais kimia vraiment ezaka mupanzana te c'est comme si complicité outil de part et d'autre mais tata mokonje ko la lobaki yango mais bango na ba de tebiso c'est mais non ini parti ya mabe toza ko analyser yango tout les multinationaux ba yaka kaka complicité na bilongo bala mboka pona koyeba na koluka par na bango elongo na bino pana mboka o boza mitema likundu bidongola misu o boza kolinga kimengi lokata mboka binote menga na koyebisa ok non quelle que soit complicité za la ba multinationaux et za la bande ko ya ba Rwanda ko baza ko ba parti par là mais ba hauteur eza ba Congo mani bango moko yango na yebisa ok non to bani ko identifier ba on peut pas finir ko sala prison yango na yebisa ba on déjà que babanda ko tika buzo ba baza ko sala wana po so kite ba ko sila lokola tire bouchon na nganda lotoko. Parce que tire bouchon na l'autorisation na valeur te et ceux qui va continuer de bokoyi ça que non ba ko sila lokola mabumu ceux qui sili glace ndenge komaka parce que oyo bango baza ko luka ko sala wana na minute déjà et si to comprendre yango na minute déjà si to yebi bango pe na minute déjà toza na ba vidéo na bango maman bientôt là on ma kamususu tant que to même yango d'une manière diplomatique les gens ne comprennent pas tata mo konja ekolo aligné ko kela makam na précipitation te lokola biso ba communicateur waye ba lobelo waye ba parti malanga so ba congolais nyo surtout puisque biso to za ko lobana o nyo to za ko constater pe ko analyser mais tant mo konja ekolo za ko réagir d'une manière diplomatique ya ba tumso za ba ke non tata mo konja ekolo fin de ça loko moko te non il travaille dur mais diplomatiquement il y a un réserve de la makamususu mais bientôt là tout ça qu'on frapper dans 2 semaines à ba munitions ici aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui on a pendant bazo zo contrôle ya ba armée na biso na ndenge longo bani mais na ko baka ke tamo konzi ekolo ameka un peu ko fungola misko landela makambo etali ration na nini ration na prime ya ba militaire et ba ko komela ba na maboko et ba ko komela ba na maboko et ba ko komela ba na maboko parce que to yoki bidongolo miso moko ba ko ngiro kati ya l'armée o ba za ko liaka ba prime ya ba soda na biso ba za ko dans tout moment sacrifice suprême pour na kimia ngiro kati ya Congo ba prime na bango fo ba zo ka ezala palpable ba zo ka yango pération na bango ezala ka tout moment permanent pour pesa bango ma esengo na pifo ya ko bunda mais le mal la neta on ba ki bidongolo miso bazali bidongolo miso bazali mama. Tant le bidon cela veut dire que non, même à niveau à l'armée, il y a des infiltrés. Ben infiltrés entre autres monde ba baza ko liaka mbongo ya ba police ya ba pinga abiso baza ko liaka ba ration na pinga abiso na ba prime bango. So ba tali batwana baza ba infiltrés. Ils ont des nationalités douteuses. Yango pe monde même à niveau à l'armée, il faut les canaux d'identification. Ya ko na pesi kondo Etienne Tshisekedi sous le ngonya na mokako soit que son âme repose en paix tant que tu as l'élection 2006 na sensi moi na mboka kondo Etienne Tshisekedi baki ngai na kolinga vatu ke na élection en 2006 il faut brasage ya l'armée bana ko salema ayebaka
parce que à comprendre qu'il y a trop des infiltrés mais le lot autre comme peut mais moi na mboka wazali siko sénateur ya Kabila senga ki avant to les canaux élection le ngona ministre intérieur azaki na tana to ça la recensement bino nem bobo ya ki bobi recensement ko zo sensibilité ya bi ki recensement sera 4 ans bino mutu bobo ya ki mo vandi bino bozaki na ngamba opposition bobo yi bobi to ko ke na recensement te to ke kana na mapona mibongo alors que recensement nenga ke sunga biso na identification le so bozongi na likambo identification. Oui. Maman, biso bato liboso to senga biloko wana. Biso bato liboso to lobele loko wana. Mais les mal années zanine. Bande kona biso nde o bakotaki na pouvoir. Ba yende ko mema ba échappatoire. Mais non, biso to loba ngo na 2006. Avant to kele mapona mi 2006. To senga recensement ça les malades identification. Tala. Maman ngai. Omoni biloko mususu ba ko sarabino te. Les régimes passés qui étaient dirigés par M. Kabila étaient infiltrés à 100%. La majorité des collaborateurs voyez et l'on a eu badaki na souci à servir bala mbokate. Badaki na souci à interniser le pouvoir pour un intérêt personnel, pour un intérêt égoïste au yabango moko. Puisque tant que biso to yebisaka bango kondo tient Sekedi. Alors baka poto kene na ba élection malamu, il faut recensement et identification seulement parce que tu comprends que non, il y a des infiltrés sur toutes les couches politiques en mboka na biso. Dans l'armée, dans la police, dans le service de renseignement, il y a sécurité, y compris même dans les ministres, dans les députés, dans les députés Congo. Ce n'est pas pour rien. Mais bango baboya ki yango, y compris une partie à bato la kata la muka. Baboya ka talabati karabiso ngana ko yebisa ki est vrai congolais zaka moko. Congolais à malamu o alinga ki mboka o ya zaka moko yo na kota mabele. Konde tient Sekedi à l'incarnation de son fils, moi la mboka Félix Antoine Sekedi o lelo alingi abimisela biso image na lumière ya tata waye na nyoso malamu na na mboka. Moi la mboka apparemment ni service ya renseignement na biso est faible par rapport ya régime aux qui passé qui biogé et pas au azala qui administrateur Kalevo par rapport ya mbala oyo au mon service à renseignement était comme faible. Et comme il faible était service à renseignement dans le malamu sauf qu'il y a trop des infiltrés. Alors est-ce que mais est-ce que vous pensez quoi? Vous pensez quoi quand vous me parlez de monsieur Kalev qui était en complicité avec les désordres, les tueries qui se faisaient à tout moment ici à Kinshasa, y compris au niveau des provinces? Est-ce que les agneaux sont à Koloba? Ils ont tangué mutuloko la Kalev. Ngana koyebisa yo mwana mboka Kalev ninga zawana azala casquette yani ya PPRD yo mona ki na marche à PPRD te o mona ki na marche à PPRD te Kalev quand nous marchons nous de l'opposition quand nous marchons ici Kalev azotinda basoda azotinda bato bakanga so bo mabiso ba me mabiso na bakasho ya Kalev atia sa mabele kuna so ba memi okuna yeba ke 2 jours après ba bomi yo est-ce que ça nous soit koloba bango basaki musala malamu na mboka oyo service à renseignement et moi on a téléphone ceux qui ont un téléphone on a photo Kabila vous voyez ça c'est normal ça c'est de n'importe quoi de bêtises on même ça qui n'a mu congoté au bon bini na kata ça qui wana basala ka musala bongote tata mo konje ko loko koma ina pouvoir à suspendre ba kashonyo sur pambala buzoba ya ba aner ya salité ezanga même na nzela et lelo au service à renseignement bazolinga ba rééduquer en bazon sur na ndenge longo bali mais sauf que na kata service na biso renseignement ezala bidongolo miso na mitema likundu o esi ba mibembi sama ti o kata mikwa bango yango nde bientôt là todo senga identification seulement pour to identifier bango to yeba qui sont les vrais congolais et qui ne le sont pas pour que balu koma kanga bisaka bazonga bamboka bango. Et moi, je suis chité, Ezangonga, Miniembo, affaire à Miniembo, et comme commune et tout, tous ont un moment qui est Simawana, tous mes campés qu'on parlait comme commune, bâti dans tout, comme d'accord que étranger, base en base de la nationalité, c'est faux et archi faux. Faux débat, avec des distractions. Pire, on prend des bisous au Morotin. Moi na mboka Félix Antoine Sekedi la komi ngwende ya Kibokonzi ya Congo talabi dongolo miso mitema likundu balingi bakomi ko cité biloko moko boy o même pas ekoluka moyen et fragiliser conscience ba Congomani parce que ce sont des pires distractions na koyebisa yo makambu ya Minembwe ça datait pas d'aujourd'hui depuis 2013 makambo Minembwe za lelote Minembwe ezaki érigé comme commune rurale par qui? Par le décret 013/029 du 13 juin 2013. Par qui? Par M. Kabila et approuvé
par qui? Par le Parlement. Parlement qui dirigeait Wanan. Étranger. Le premier ministre à l'époque, c'était qui? Matata Pogno. Ministre intérieur, c'était qui? Richard Bouyej. Parlement qui dirigeait par l'étranger. Mais la majorité, sont des infiltrés. Tout le bagage, surtout. Bato bazo linga aussi la volonté ba kongo manité yo kasi ba ba kon. Maintenant on a besoin qu'il faut qu'il y ait une identification, un recensement, ce n'est pas pour rien parce que babidongo le miso baza même na ba service non surtout mboka biso, la ba institution surtout mboka biso. Pe na ko biso à l'époque, publié par le journal officiel en 2013. Ba yebi yango, ba tiko sa ba échappatoire. Ngana ko yebi sande na ba ressortissant, ba notable ya Solo, ya Grand Kivu. Entre autres ba Matata Pogno wana, ba Bitakwira. Mouillé, Richard Mouyej, nani o nani Bati Lukwebo, ainsi de suite, bazo aller devant. Si réellement ma belé ça bango ba grand Kivusien, bazo aller devant, balobila makamba minembo, ba kota ya on peut trop na ba autochtone, ba originaire ya ma belé, ba telema, ba ganga, ba se venger pour la ma belé na bango mais tata baza bien la bénédiction chef de l'état parce qu'il a lobby yango. Ma belé ya minembwe ekotika la kaka pona ba congolais pe ekozala kaka ya ba congolais qui n'ont arrivé à Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Géographiquement sur Talibé Minembwe, ils ont moins de distance na Rwanda. Et il y a à peu près 300 et quelques ou 400 km comme ça. Mais comment ba herba qui se réfugié ba sponé ko se réfugié na tozo moi simana kati mon histoire. Mais non, eza biloko ya lelo te. Biso mboka na biso au Congo pour lelo ezwa un pifaro comme en Congo oyo. Rebi déjà depuis 1885 comment na ba colonie wa biso ba ye ba zu ba disposition jusqu'à ce que to yaki ko tambola na kati ya confédération yango ezalaki Congo Rwanda Urundi tozaki biso surtout confédération moko tozaki biso soko lia mbongo moko pe tozaki biso dirigé par la colonie belge. À cette époque là même oyangai président ni oyangai fondateur numéro 1 à partir wangai o ba bengi puna parce que biso ne tona ba sekel na ba secret belamboka oyo. À cette époque là Jean de Dieu Bolikangu azalaki ministre de l'information il y a gouvernement Rwanda Urundi Burundi ayebi ba réalité belé ba secret belé mais na koyebi sa ona simawana tango ba massacre ba désolé sema ba Rwanda nde yei une partie ya Banyarwanda to bombaka yango tifolo ba yango Banyarwanda yande mo la bazombo bazombo ba Kimangola ba yeko se retrouver na ba Congo Banyarwanda ba Kimi Rwanda ba yeko se retrouver na Est na RDC par rapport ya ba conflit na ba bazaki na yango ethnique ndere osala keno ba yeba la ko siéger na une partie ya mabelo wa biso bango peton ba yeko siéger wana tellement baza batu moko ba désordonné ba bandi ko semba trouble ba désordre wana Mobutu na 71 nde aye ko pesa bango nationalité congolaise c'est Mobutu parce que après indépendance mutu nyonso a koti na mabele ya Congo d'office avant censé quoi qui nationalité congolaise ne ba pesa bango mais ndio so ko zongi na sima ko sia biso lobi keno la nationalité congolaise est individuelle quand bien même basalaki yango en grosso modo mais bazombo o bakoma lelo ba congolais yo mona bango ki basala masema désordre na ba Congo kuna obi batiaka ba wela une partie mabele to moni keno bande ko na biso lelo o bazaki ba banyo Rwanda bakoma Nyamulenge bazu grâce ya kofana okati ya ba une partie ya territoire ya biso po bafana na kimendete bakomi koluka moye ya kolata kimutema likundu na bidongolo miso bakomi zinga bango pona koluka moye ya kobundisa lisusu bakolo mabele biso ba Congomani o to pesa ba nationalité congolaise donc eza erreur grave mais eloko wana na koyebisa mana ngai ekolekate c'est vrai ekolekate Congo ekotika la kaya ba congolais pe en plus ndé toza na vrai nationaliste na katia ya responsabilité mboka biso mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki même 1 cm mabela biso Congo jamais ekokota ngamba bapaya wana nyonso tuna za koyebisa yo ce n'est que les échappatoires c'est batuba loba mais batu baza ko loba wana koyebisa yo bango tangu ndeko Kabila signaka décret en 2013 bango bazaka ba député balobaka nini ba puyaka yango ba musique entre autres ba fayulu ba ainsi de suite ba même sur la distraction pour ani mais mon amboka to sima so zongi na dans le 90 là qui on a donné ça là qui déclaration moi à l'époque on a Mobutu za président ça qui déclaration moi il y a ba makambuka ba Nyamurenge communauté internationale et ya il faut balandela bango ba repousser bango na pays to en 2006 à l'époque moi la mboka wazali suko azali cap ya
il y a président de la République Cameroun et hier azaki assemblée chef y assemblée hier pas qui sont na ba déclaration na bengati chef ya benga ba ministre juste pour ba siéger ba répondre na ba député ezaki pour que ba répondre na population par rapport il y a ba situation pour ba ngaki ba commission kaka comment commune et comme il est là siko ezaki refusé pourquoi kaka attends et moi mboka mo Félix Tshisekedi Tshilombo ndé commis d'accord c'est-à-dire que commis d'accord na ba étranger toujours sur les questions jamais tous dans la continuité à service de l'État. Mais tout le monde à l'époque, il y a la continuité à service de l'État. Mais il y a la continuité des services de l'État. Hier aussi, il y a arrêté. Bango va approuver on a simanaï entre autres ministre de décentralisation. Oh, ça dit ma camona avec précipitation. Mbango. Mais tant que Konjekolo a outu ba notable à Grand Kivu, ba député a ebisi bangoni. Makambo ya Minembwe wana nazo suspendre yango. Alors bien on ebisi bango ba notable. Abi makambo ya Minembwe wana naza ko suspendre yango. Donc yeba ke na minute oyo bal eza na maboka tamu konje ekolo. Et to yebi ke ba infiltrer bidongolo misonde oyo ba luki moyen ba sala association na bango de malfaiteurs pour na ko luka moyen ko susciter biloko mususu oyo e ko luka moyen e ba na ko révolter conscience ba Congomani pour rien. Mais aussi longtemps que ba Congomani ba ke non tata mo konje ekolo akotika la jamais ko pesa accès na une portion ya mabele ya biso ba Congomani et comme na responsabilité ya ba expatrié et comme na responsabilité ya ba paya ya ba nguna ya bidongolo miso mitima likundu o balingaka kimengi lokati ya Kongo te tokotikala ko céder yango te tokotikala ko céder yango te na koyebisa o malanga sifoka kanga dati lelo Minembwe restera la RDC et pour les Congolais jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. OK, merci beaucoup moi na mboka pati malanga nga maman Nicole. Nicole malgré kombongo zo ki manga lisusu. Nga maman Nicole et merci beaucoup de partout dans le monde, les Congolais d'ici dans le pays, balandier un mot de la fin à abonné pays sous ya Canal Congo. Merci beaucoup. Na koye bisaka kana ba Congomani nyonso tu oyo baza ba vrai Congolais na ba diaspora nyonso tu ngai wa bino pati malanga somi ya ba Congolais nyonso tu na koye bisana bino bo perdre espoir te. Bo perdre d'éviter bozala toujours en assurance pe na considération liboso tamu konje kolo mo mboka Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir aye ko sala tourisme te ayende ko répondre na ba attente pe na ba demande ya population congolaise ndenge prometa ki bango pendant moment na ya campagne ke non na ko sala maignon surtout pour na kozongisa sourire au minoko ya ba Congomani et sourire wana o ba Congomani bazaka babana ko zela yango utakala lelo o ebandi kolata nzoto biso ba Congomani to dans la kondima ke titre mo konje kolo axilisa 5 ans waye quand même une partie à changement ba Congomani to koyeba na komona yango pe na koyebisa na ba Congolais nyonso o baza mitema likundu o baza bidongolo miso baza kolinga kimengi lokati ya Congo te c'est le moment yango ba kozonga na nzela pour ceux qui va continuer kaka ba yeba ke pona Congo biso ba Congolais to ko s'en charger na bango pe toza koyebisa bango déjà to yebi bango pe toza koyebisa bango ke ba faire attention parce que ceux qui va continuer na sima mikolo awa ba ko sila lokola tire bouchon na nganda lotoko pe numéro anga ya téléphone na kopesa yango na ba diaspora pe na ba Congomani nyonso tout o ba kolinga ko contacter ngai pona koyeba pe na kopesa ba suggestion ba remarque et tout consort plus 243 965 47 62 plus 243 965 47 62 numéro anga téléphone yango. Merci beaucoup Nabalandi Nyonso ya Canal Congo TV. Merci Nababonné na biso nyonso partager nos émissions. Bo pesa baninga mususu occasion ya kolanda ba actualité en temps réel quand net lobaka bo commenter ba émission, bo aimer, bo benga si il y a des remarques, il y a des suggestions, il y a tout bo commenter, bo bengi na ba numéro na biso ezali yana ou soit bo bengi na ba invité na biso tozo yamba. Quant à moi la voix qui vous parle c'est la voix de votre servante Nicole Bokanga, autrement dit NB. Abonnez-vous massivement. Oh bah ça nous abonné, t'es beau s'abonner. Bah oh bah déjà abonné, partager les émissions, beau pesa baninga mususu occasion. Derrière la caméra to moni wana papa mananga kapé na yine muta pesi biso ba image ya kitoko et na montage na biso to mona na muta sala biso ba montage ya bien maman Luzolo et je tiens là à saluer maman
maman la patronne, maman honorable, maman Ginette Samba, maman honorable, je te salue depuis Paris. Je tiens aussi à saluer Balandinion sur Canal Congo, à ma famille privée, au Bazalana, toujours branché famille Bokanga pour la couper sa vision à actualité en temps réel. Quant à moi, je vous laisse et à la prochaine numéro. Merci.